ndeko balandi nazavima ngai penza te tokomi devant la crèche oyo esali passe bakongole toza telema ebele bakongole toza ebele batikali kuna balingi te bakota bakotika biso bata presse papa na bala mikie baza tresi toza baprie mpe bakeli biso oyo bozomona kota leza camion ya mai ya moto toza boye famille monene toli epai daniel ayelaka bomoni na bana bakoka Daniel apporte la joie dans la famille. kimia te po baninga na bango bana batikali bapesi na nombre ya bana po bakota apporte la joie. est-ce que ezala yebi bipai oyo moto akufaka bato nyonso bayaka kotia bafleur nde toza boye totiki communauté kuna mosika vraiment biso toye kaka na kelke bato oyo bakolo mboka balimiki ya vraiment esali mabe makasi nga nasali bambula ebele na Allemagne mais nanu namona makambo boye atako balobaka balima baza mabe mais apaki J'ai couru pendant 12 minutes, c'est quand je l'ai trouvé vivant, Daniel. Oh, Daniel. Oh, j'ai mal au cœur, mon fils. Oh, la justice. Nous voulons la justice, Daniel. Plus jamais ça. Nous sommes effondrés pour Daniel. Oh oui, mon fils. Oh Daniel, j'ai mal au cœur. Depuis que tu nous as quittés, je n'arrive plus à manger, Daniel. Je risque de mourir à cause de toi, Daniel. Oh, Daniel. bamindele oyo ata bino moko sikoyo ndenge papa aza bapesi biso kutata mwana mobali ya mokolo te oyo akotonga na ye ezaka ngai na petit sere azolela sikoyo na bano ya mike donc communauté nyonso etikali na ngakakama boye nanu namona te bana kotama mais c'est pas grave awe pa Daniel akotaka mokolo wana ntango akotika mbala moko abima esusu mobimba te ekokufa mon Dieu toza na douleur babakisa biso douleur likolo ya douleur oza nzambe omonaki Daniel na 10h oza nzambe omonaki nombre ya zelo omonaka na samba bele omonaka na se ya mai omonaka na kati ya zamba omonaka nzambe ata molili ezali yo monaka babengaka yo pole papa nalingi kolela yo na likambo oyo exactement pasi bakongole pasi eza pasi botalaka bino moko vraiment eza makambo kosalamaki na mokili me epai baflama oyo tala ndenge batili biso toya liboso ya porte oyo Daniel akufelaki bandeko na biso nyonso batikali kuna vraiment ata bino moko
ngana na muna makamba boye te banda na botanga Congo Tek Tek TV Yasiba Mutombo Congo Tek Tek TV Yasiba Mutombo Ina yese na Congo Tek Tek Mama Yasiba Mutombo. Au nom de la famille, in de naam van de familie, je remercie d'abord le bon Dieu, bedank ik God, qui est le maître de temps et des circonstances, die de heerser is van de omstandigheden en van de tijd. Celui qui détient les clés de mort et la clé des séjours de mort. Hij bezit de sleutels tot leven en dood. Je remercie aussi le monsieur le bourgmestre. Ik bedank de burgemeester et son équipe et l'ensemble de son équipe. En zijn hele team. Pour avoir accepté notre demande. Om ons vraag positief beantwoord te hebben. Et l'autorisation de cette manifestation. En ons toestemming geven om deze bijeenkomst te organiseren. Communauté africaine, oye! Oye! Communauté africaine, oye! Oye! Congo, oye! Oye! Et je remercie la communauté africaine. Ik bedank de Afrikaanse gemeenschap. Particulièrement congolaise. In het bijzonder de Congolezen. Et sans oublier les amis du Congo. En de vrienden van Congo. Entre parenthèses, de Belges natifs. De Belges qui sont nés ici. De autochtone Belgen. Natief zijn Belgen. Om terminer. Om te eindigen. Je lance un appel. Lanceer ik een oproep à la retenue. Voor een oproep tot terughoudendheid. Kalmte. Pour l'image. Voor het imago van. Et la réputation de notre communauté africaine. Het imago en de reputatie van onze Afrikaanse gemeenschap. Soyons responsables. Wees verantwoordelijk. Respectons l'ordre public. Respecteer de openbare orde. Et l'itinéraire établi par les agents de l'ordre. En de route bepaald door de ordehandhaving. Jusqu'à la fin de notre marche. Tot het einde van deze wandeling. S'il vous plaît. Alsjeblieft. Honorons la mémoire de notre enfant. We moeten de herinnering van ons kind eren. Daniel was. Et il appartient désormais à la communauté africaine. En hij behoort nu tot de Afrikaanse gemeenschap. Il ne nous appartient plus. Hij is niet alleen van ons. Vous l'avez réquisitionné. Jullie hebben hem toegeëigend. C'est l'enfant de tout le monde. Hij is het kind van iedereen. Bien sûr, il est mort. Hij is natuurlijk dood. Mais nous sommes des chrétiens. Wij zijn christenen. Il n'est pas mort. Hij is niet dood. Pour votre information, voor uw informatie, nous avons exigé la contre-expertise. Wij hebben een tegenexpertise geëist. De l'autopsie van de lijkschouwing. Bij de procureur des Konings. Faisons confiance à la justice. Wij vertrouwen het gerecht. J'en suis du domaine. Ja, ik ben er deel van. On est là. Wij zijn er. C'est moi qui fais les liens avec l'avocat. Ik ben de tussenpersoon met de advocaat. Que Dieu bénisse l'Afrique. God zegent Afrika. Que Dieu bénisse le Congo, notre pays. God zegent Congo, ons land. Que Dieu bénisse la Belgique. God zegent België. Que Dieu bénisse à l'Oost. God zegent al. Amen. 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 Je vous remercie. Gracias.
la parole, on va passer là-bas. Que les pères et la mère, c'est qui ça? Ils sont là pour défendre les races. Ils sont là pour défendre les races. On est toujours colonisés jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, la colonisation existe toujours. Avec les putain de roi Léopold qui a foutu la merde en RDC. Et jusqu'à ça continue jusqu'à maintenant. Eh ben, si c'est comme ça, on deviendra tous comme les Arabes. On va faire comme Ben Laden maintenant tous. Eh ben, qu'ils aillent se faire foutre. Moi, je les aime pas. Je les viens racistes à partir d'aujourd'hui. On va défendre notre enfant à nous. On a tous des enfants. On est tous parents comme nous. Et en plus, on les a apparemment maltraités quand ils venaient de quoi. Nous tous, on veut la peau de cette dame-là. On va aussi le tuer comme elle a tué la peau. Qu'elle soit dame ou PD, je sais pas, je m'en fous. C'est un homme. Wim, il s'appelle Wim. Comme c'est un homme, on les mettra des bâtons dans le cul, c'est tout. Chef. Pour la défense de l'enfant. Pour la défense de l'enfant. On est tous là pour sa défense. La police se fait comme ça. Comme il fait, c'est par la force pour les faire. Non, je ne suis pas en colère, je suis mécontent. Mécontent. Il y a une grande différence entre la colère et mécontent. Alors vraiment, je suis mécontent parce qu'il est temps qu'on a des parents, on doit comprendre. Comment on a déchiré Ils ont un respect à papa et à frère sur notre balandi communauté congolaise de komi penza kat na bisika oyo epai crèche ya mwana ezali donc mbutu ya kosakana te donc batie bafille de fer okanisa biso bozali soki bacriminel nazoyeba te donc balobi presse biso neti Congo check na bapara ya mwana bato nde bakoki kokota mais communauté lokola mwana aza ya mutu nyonso asiliki balobi leonjo bapara bakoki kokota bango moko te na communauté wana topusana kuna tokezwa bandeko mosusu oyo bakoki kosala intervention donc ezali mbutu bandeko balandi naza vima ngai penza te tokomi devant la crèche oyo esali pasi bakongole toza telema ebele batikali kuna balingi te bakota bakotika biso bato ya presse papa na bala mikie baza tesi toza na priere te batieli biso oyo bozomona kotana eza camion ya mai ya moto netoza boye famille monene na bana toli epai daniel ayelaka bomoni na bana bakoka rien qui apporte la joie dans la famille. kimia te po baninga na bango bana batikali kuna bapesi na nombre ya bana po bakota apporte la joie. est-ce que ezala yebi bipai oyo moto akufaka bato nyonso bayaka kotia bafleur
nde toza boye totiki communauté kuna mosika vraiment biso toyekaka na kelke bato oyo bakolo mboka balingi ya vraiment esali mabe makasi nga nasali bambula ebele na Allemagne mais nanu namona makambo ya boye atako balobaka balima baza mabe mais apartir d'aujourd'hui j'ai couru pendant 12 minutes, je crois que je l'ai trouvé vivant d'ailleurs. D'ailleurs. Oh, j'ai mal au cœur, mon fils. Oh, la justice. Nous voulons la justice, Daniel. Plus jamais ça. Nous sommes effondrés pour Daniel. Oh oui, mon fils. Oh Daniel, j'ai mal au cœur. Depuis que tu nous as quittés, je n'arrive plus à manger, Daniel. Je risque de mourir à cause de toi, Daniel. bamindele oyo ata bino moko sikoyo ndenge papa aza bapesi biso kutata mwana mobali ya mokolo te oyo akotonga na ye eza ka ngai na petit sere azolela sikoyo na bano ya mike donc communauté nyonso etikali na ngakakama boye nanu namona te bana botama mais c'est pas grave. awe epai Daniel akotaka mokolo wana ntango akotika mbala moko abima esusu mobimba ta ekokufa. Mon Dieu, toza na douleur babakisa biso douleur likolo ya douleur. oza nzambe omonaki Daniel na 10h oza nzambe omonaki oyebi nombre ya zelo omonaka na samba bele omonaka na se ya mai omonaka na kati ya zamba omonaka nzambe ata molili ezali yo omonaka babengaka yo pole papa nalingi pole na yo na likamboli ezakuma pasi bakongole pasi eza pasi botalaka bino moko vraiment eza makambo kosalamaki na mokili me epai ya baflama onge ekosalama tala ndenge batili biso toya liboso ya porte oyo Daniel akufelaki bandeko na biso nyonso batikali kuna vraiment ata bino moko nga na namona makambo ya boye te banda na botama. Daniel, onze kleine broer. Je wist de naam van die mensen niet. Je kon niet praten, want je was een engel. De enige naam dat je kon zeggen was mijn naam, Angie. Zelf als je aan het huilen was, toen je me zag, was je direct aan het bakken en zei mijn naam. Vandaag ben ik hier en ook ganse familie voor jou. Mensen komen bloemen brengen, want ze hebben